Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na nga na mokolo lelo. Nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Nga mama Bijou d'Or kande na prometaki bino nalobaki babone na nga bokende musika te bozala kaka wana paske kala mingi te nakoya to mekosolola nanu na tina ya bandeko oyo na tina ya ba maloba oyo ebimaka mingi na bandeko na biso ya kini kuna. Bolobaka kaka poto pasi bolobaka poto pasi bozonga ate pona nini wana liloba moko wana en tout cas elobamaka presque mwana nyonso diaspora nyonso tu aza na poto ayebi liloba wana elobamaka bongo na ye tosolola na tina liloba wana epuis na ye lisusu to mekosolola lisusu na tina ya ba ndenge bandeko na biso balobaka okende poto osala nini outi poto oye na nini oumeli na poto baninga bazosala yo osala nini babino bato ya poto bozo souffrir nayoka yango trop poto akala babanda ekobanga bino siko boza na eloko te aloba wana nyonso yango nga mama Bijou na ye tosolola na ntina na yango soko osabona te na Bidor TV mama Bijou alobi en tout cas eza mpona kaka kosoutenir bamisala tozosala nga naza kobebisa énergie mpona koya kosolola na babone na nga na part na yo partage elenga video oyo etalama mpo ndeko moko mpe adécouvrir mama Bijou epuis soko osabona te eza bandeko mingi batalaka biso kaka otalaka osabona te ekokute nango yo eloko te eza nango mpenza ofele s'abonner ofinelinga cloche wana notification mpona biloko tuna banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso epuis ba commentaire na bino ezopesanga makasi nazomona ke oui en tout cas naza na batu oyo ta msuno na mona te mais bazo soutenir nga na musika commenter partager liker eza kosala ke ba video na biso YouTube atiaka ngo ka epuis etalamaka. En tout cas, ndeko nayebi ke partager vidéo oyo massivement. To bandana nous na point liboso. Oui, ndeko bandeko na ngai. Na obandana nous kosolola ndenge batu balobaka na biso. Bolobaka kapoto pasi bozonga ate pourquoi. Moana mingi ya oto lobaka tangu déjà mutu ayebisi yo mutu za na kini poto pasi. Et puis tozonga ate pona nini? Nazotangela o babiloko o esala ke biso tozonga te na suka na oyebisa oke tovandela poto tovanda ana poto pona bana sans quoi mbeta msusu nga mama Bijou nde na oloba na bido na sina zonga Kongo kala sans quoi ata msusu ndeko azotala ngamba sakangisa mwa mbongo na ye ata mwa 5000 mwa 10000 tokomi na biso kokende ba Chine tokomi na biso kokende ba Dubai tokomi na biso kotambola tozala mutu ozala mpe libre par rapport na ndenge tovandi awa toza mpe ya kokanga makasi so mutu osala musala ozwa ata msusu 2000 ke bana suka sanza ata msusu okokotikala pe na mwa 1000 mais tozovanda kaka paske babiloko yango nalingi natangela bino oyo ezotinda ezopuse biso tozala ka na poto ndeko na ngai yo mtolobaka na batu bongo bozonga ate pona nini vanda wana na kiti ya liboso penza zala wana kokende te zala wana epuis ndeko oyo yebi ke basi baloba na yo liloba oyo na bato baza na kini yebisa bango tindela bango video oyo isaja okata mwa ba morceau ya mike katela ye tindela ye avanda na kiti ya liboso ayoka pourquoi tozongaka te ya liboso tozongaka te totalaka nanu ba intérêt na biso moko et puis totali ba intérêt ya bana na biso surtout ya bana soins médicaux ozala na mbongo te okende hôpital tokota ko hôpital la bato mbongo mais kuna siko na Congo avant kokota hôpital ya moyen niveau il faut zala na mbongo hôpital oyo ta msusu ministre azokota yo mutu apamba otikala okota ngote mais epa na biso nyonso toza égalité tokena makambo etali social
osala te okolia, osala te oza na place okotia mutu epuis ya ofele biloko wana en tout cas evandisa biso penza na poto. Nini lisusu ba supermarché oyo biso tokotaka bandeko nanga supermarché eponi te supermarché oyo nga na okota yango wana mpe badokter yango wana mpe bato ya minene banani tokokota biso so supermarché moko. Epuis tunanga lisusu nini na poto omoni soki neti ndako oyo mama wana alingi ta mosusu aépargne mingi ou bien aza na besoin kodepense te tokendeke na biloko oyo ezala lix na Congo tunanga nini tokendeke nango toliaka soso okolia soso na les premiers ti les 30 okolia nini pomme de terre les premiers ti les 30 et puis miliki tozalaka nango nyonso twana esala biso tovanda na biso na poto. Donc totali tokei kote ya social mundele abongisa mboka na ye oza mobola azotia yo na place na yo, hôpital ndenge moko, assurance ya biso batu ndenge moko, nakoki kotambola lelo saki polele mutu moto okatanga saki na nzela nga kutu nakanga nga saki te nakokoza na bosani voiture na nga la bosani kokanga portière nakoti na supermarché ta na obima na kutelo moto ebungi ba assurance wana ba biloko ya mike wana en tout cas soki Congo ezalaka nango mais biso nyonso to simba nzela tozonga yo ndeko otuna abongo moni ba point na lobi sécurité na biso hôpital na biso kolia na biso tozali wow ozaloza na mbongo te toza bien toza biso surtout égalité tokeli susu na point ya bana biso batanga ka classe presque gratuit parce que na poto bafuta a classe te toya kofuta aka mususu ba livre ba nini et puis ba mbongo ngo neti ba pays mususu neti na ba Allemagne boy au moins so ba liba banda classe ba tindelo moi quelque chose wala malgré koka ate mais ba sali quand même moi geste ozo mona social ya mboka oyo biso tovandi so mboka na biso Congo bobongisa ki biloko nyonso to na pona ni to vanda donc tozana ba point oyo eza clé o moye biso tozonga ezate bana bazotanga kitoko bana mwana makasi na yo kaka bana bakendeke ba université au dépenser presque eloko te mwana azokende université na Congo siko pona otangisa mwana tina niveau université en tout cas parents il faut za na mbongo et puis lisusu nini otali lisusu makambo ya bana makambo ya ba classe mwana yo soki aza na besoin osala sport tam susu l'état rotia pe maboko neto nga sala ka danse na danse wana malgré ba démarche na sala ka na tiki nanga mais l'état aza na droit ya bakisela nga quelque chose nga pona nga na futa ka mbongo yazo aza na droit soki danse eza tam susu 39 euros yaza na droit ko bakisela nga 10 euros nga na futa ka 29 euros wana mwana zo beta bale l'état otia maboko. Donc toza wana pona ba classe ya bana na biso toza wana pona ba sport ya bana na biso toza wana pona ba santé ya bana na biso ba santé na biso yango na biloko oyo esala ki to vanda na poto toke makambu ya bana omoni nde na tangeli yo wana ba mama mingi ba vanda pona bana na bango sa makambu wana nga na tangi en tout cas ba parents mingi batu mingi mbe basi bazonga la bango Afrique otali boye mwana nga pona éducation ya bana nanga mwana nga okende classe akuta na kuluna na nzela te mwana nga okende malgré mboka surtout tovanda eza na ba makambu nango mais toza na sécurité ya 80 ya 90%. Insécurité peut-être 10%, mais bien dans le Congo, vous avez la sécurité, il y a 20%, 80% vous avez la insécurité. Kolongo la batu ba péri qui nanzela, o la ti péri qui na piou ba longo liyo. Ko katara batu ba sac. Otambo na sac nzoka basi ba tia gilet, basi ba bimisa biloko eza na kati yo kanto za na biloko na kati otala bo, biloko na surtout basi ba mema. Donc biloko wana esengi ke esala ke biso to vanda na poto ba mama mingi yo mito esala ka surtout so za na bana na yo okokozonga na Congo te malgré ba mbongo ngo ya bango esila kaka awa mais toza ko vivre eza pona ba intérêt na biso moko tolala ka kitoko
baleta ya bamboka na biso sika tozali awa. En tout cas babongisa nyonso tu mpona mutu nyonso to azala malamu. Wana mbongo afuta ndako te, okovanda ata na foyer. Ata na foyer wana tango okovanda bakofutela yo foyer na yo. Mais bino kuna soki mutu aza na mbongo te, en tout cas ata kutu libanda soki azolala azala kaka menacé po bakobengana ya olala liboso ya porte ya nani. En tout cas bandeko bapoe wana nde esalaka ke biso tovanda na eza kozongela lisusu bana na nyonso tu soki tolingi tosukisa video po ekende mulai te, bozela deuxième partie nango na kosolola na bino na tina nini bandeko nde bayebisaka biso bozongaka te pourquoi. Et puis lisusu na oya wasala lisusu video mpona koyebisa bino lisusu ba condition oyo toya poto ezalaka 3. Ezalaka 3 conditions, soit oya yo moko babengisa yo ou bien babengisa yo na poto pe batinda yo na poto. Wana kala mingi ta tuka nazosalela bino video mpona koexplike bino makambo wana. Mena oyo nga nauti kosolola o bandeko batuna biso pourquoi bozongaka te, natalisi bino ba point oyo esalaka ke tozonga te tovanda kaka na mboka ya bamindele parce que toza kotala nanu ba intérêt na biso na ya bana na biso. Na suka bomoni ke nyonso tu tozo base mingi na point ya bana parce que mutu yo moko boye okoki na ope ko risquer ozwi mwa mbongo na yo sangisi okokozonga na yo Congo, okay na yo Congo, okay na yo okay kosala ba business na yo mususu kokendeke ba Chine, kokendeke ba Dubai, ozale mpe o badochi babengaka fry par rapport au vanda kaka pona ba condition oyo nga na tina na tangeli bino awa. Nyonso tu ezosala nini tovanda mingi kaka pona bana. Sikoyo pona bana yango bana mingi pe na poto bozo décevoir ba parents na bino na sens que parents a se sacrifier to lobite malgré mboka la biso ba condition maman bijou atangi ezate mais mutu tozara un peu libre oza bien ozo mona batu moi moi wana. Donc ata ozoteka 5 glace ata ozoteka gratin ata ozoteka soki nini ozala na bien par rapport ozolia biloko to mama bijou atangi wana mais ozala ba condition moko ta mususu bato bazala na ba famille to muna aza triste na ba fête nete ba Noël ya ba bonne année boye aza ye moko yango wana batu mingi bazobela okokuta mutu boye na chambre akufi parce que excès de kovanda ta mususu ye moko. Et puis bamboka ngo malgré na tangeli bino babiloko oyo ebele to mesana na ba facture net na ba fin de l'année ba facture ba courant ya banini so ba yebisi bino babiki ta mususu muto alobi ngala futa ya facture na ngata mususu 200 soki 50 dollars ou bien euro ya courant muto kamwa mais to futa ba facture ba courant na ba prix wana na ba facture belé amité eza pasi. Alors biso mweto zonge zateo totala bana ba petit bakola ndenge yo yebisanga bozonga rate oyebi pourquoi baloba la biso bongo ta mususu asengi yo mbongo oyebisi nga na poto balokota mbongo te mbongo eza pasi nde ba mamaka biso ba mangala wana bayebisaka biso bongo ka soki asengi yo eloko oyebisi mbongo eza pasi ande ale ta mususu tindele mbongo moya mukie alitango yo loba mbongo wana nazwi mbongo wana kutu eza mbongo ya journée mobimba ya musala boloba ka poto pasi bozonga te pourquoi boyoki réponse tozonga te ba petit bazotanga merci à la prochaine bozala wana parce que nazo tinda lisusu 2 vidéos oyo ezolobela ka makambo bino boyebisa abiso oyo ezoya eza ya ekozala bien pepe na yo ndeko pona ozwa ba réponse nde boloba ke bokende poto bosala kiloko te bozozwa yango kala mingi te. Et puis na ko expliquer bino toza na poto batu ya na poto atona 3 sortes ya koyela partager vidéo oyo massivement ndeko na ngai diaspora tozala toujours na courage tozala na pona obatela bana na biso tozala wana nyonso tu pona bango tokende kotika bana na ba sport to appuyer bana bakende classe parce qu'à venir à l'obeza classe so bazongisi biso nyonso tu na ba visima en tout cas tokende ba classe na biso tina suka to bana bazwa ba papier bana basala ba métier
mawa ya bana oyo baolelisa bamama na bango bamama mpe oyo bozomona ke bana bazokende na bakobunga mwana botami awa abimi sans papier aza na nationalité mais aza na titre moko te ya académique et puis ozotala kaka boye et puis ozotala avenir de demain avenir ya lobby eza bango totinda bana basala ta ba maçonnerie totinda bana bakenda ta na plomberie totinda bana ta bayekola ta kotia couleur a pamba eza avenir ya lobby partager vidéo au massivement soko lingo kende na o congé na kin tozala na adresse kaka moko eza na Matonge na Irebu A37 auberge na biso eza wana na ba prix mukie mama Bijou zo mbongo nyonso chambre wana ya $15 wow ya wow toi na ba chambre à $15 toi na ba appartement à 35 ya 20 toi na ba appartement chambre solo ya 40 biso soko oye ko wumela bakitisa ka prix mama Bijou lobi ande to pesa kaka biso to finga kate so okuta na video na nga ozana besoin ko sunga nga na ba commentaire ya ko lakisa ngai ya ko lakisa nga nini tokoki ko sala pona ko sunga ta mususu bana na biso ba ke deliboso telanga commentaire tozana pona ko soutenir bana tozana pona ko tindika bana na nzela ya malamu o biso to salite bango basala partager vidéo oyo commentaire na yo like na j'aime na yo mama Bijou azalango besoin mama Bijou lobiso olingo kende congé na kin contacter tozana auberge na biso eza vraiment na bon prix et puis na ba condition ya malamu eza na Matonge na Irebu A37 ba numéro na nga yango na benga ngai merci. Ya sika eye Mama Bijou d'or a memeli bino appartement oyo bauti ko renouveler yango ya sika. Mama Bijou d'or alobi olingo kende na yo congé na kin adresse ezalaka kaka moko na Matonge na Irebu A37 appartement ezali ya ba prix nyonso tozala ba chambre ya ba $15 o ezali lit à 2 personnes eza na climatiseur eza na télévision eza na frigo eza na véranda okoyamba bapaya et puis eza na cuisine commun ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama Bijou lobi epala biso mbongo nyonso toza nango opresente ye azwaka na ye surtout soki oye ko wumela akitisaka ba prix botala appartement ndenge eza kitoko chambre salon cuisine toza nango mibale oyo bozomona eza na rez-de-chaussée toza na mosusu na premier niveau oyo ezalaka na $35 ya pamba botala ndenge chambre eza kitoko botala propriété eza na kati ya appartement oyo Mama Bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko service a malamu kuna ezalaka nde famille epa na biso babungisa kiloko te epa na biso soko okeya toza na ba famille te oko se sentir à l'aise ti mokolo kozonga toza na ba chambre à $20 ya $15 appartement ya $40 appartement ya $35 mbongo nyonso oza nango Mama Bijou azwaka et puis lisusu nini epa na biso bapesaka ta ndambu obandi kopesa ndambu Mama Bijou azwaka na ye numéro na biso eza wana contacter biso tala appartement ndenge eza kitoko tala appartement ndenge eza propre toi na problème à courant te totieli bino panneau soleil toi na problème à mai te toza na ba citerne oyo ezobomba mai et puis toza lisusu na nini toza lisusu na groupe oyo lelo courant eza te bokoki kopelisa groupe na bino service eza kitoko toza na ba garçon de chambre oyo basalaka nettoyage bo contacter biso adresse eza kaka moko Matonge Irebu A37 botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement oyo ezali vraiment 10/10 ezozela yo ndeko bana ya Lubumbashi bana Afrique du Sud bana ya États-Unis bana ya Europe
bana pe kaka ya Congo olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata mwa 2 jours toza wana pona bino bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 place kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 oeza pona bino toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino tozwaka mbongo ya ndambu epuis epa na biso basalaka réservation ezali avec mbongo opesi mbongo na yo babombeli yo place benga mama Bijou okozala jamais dessus et puis yaka noki osala réservation ya chambre na yo tozozela bino merci.